Moko de clipé les gars qui n'aiment des chants. Comme auparavant, et les gars déjà, jour et nuit de la camine de Mukile Baluka. Maestro c'est un boucho monio. Donc quand on va na suka. Ils sont donc quand on va catch na suka. Les bandits na suka kaka. Na suka c'est-à-dire loko de batuba yo que et les gars déjà. Maestro abaki totika bango. Boucho na suka abaki. Pour la Ligue des Stars. Maestro faiseur des stars, on comprend. Abibé Boucho des stars makasi, on comprend. Et puis yo balobi banda ba pesa au car, au comment lo enye tala ba se belé ba répétition moins. Mais bité so ko me makincha sana na mapeka. Pour faire so répétition mon ngaka. Donc alinga boulot. Ngongo na ngane makam. Comprend. Cop na ngaya musique, na cop sousté. Na no beta ba le makasi na tika na sa musique donc. Et la biga musique. Clip ezakant. Boti le lo bat bo c'est la ezakant. Si quand on a kanga ba kacha koka, nga mesa ko kanga ba kacha koka. Moni on kacha di koka. Soit kanga no sengo biloko, eso c'est nga mai, oyele mai. Eso yela nga hélicoptère, fo hélicoptère, pour kacha koka fonga mangate. Nga na kacha koka. La bête ba na maweza, na kanga ba kacha koka, so ba zo jour et nuit. Donc bino ensemble dans cette guerre d'esprit zali ba kacha koka ba maweza. Et biso beta ba adversaire. O beta ba adversaire netinan. Biso to betia. To beta ba okasa to Congo. Moi je suis le bétia. Soit ma parme sali et pesi makam. Et quand on va faire ça Congo catch. Lelo bande ko na bino bozaina bango ensemble. Si lelo tango mona ke bakenda ba sala boulot. Olobaka nini? Nalobaka ba sala boulot ne ba sala. Mona mutu chacun sa manière de voir des choses. Donc on va mona boulot na bango ndenge na bango biso beto continuer chemin. Est-ce que moi communication appelle bobenga na rezala? Osola. Tout le temps boulot, bito da bata trop boulot. Bito da bata tout koyema. Osola raté. En tout cas bito doit reporter ya mara appel, bito da bata boulot. Full boss. Ndete zeloko ta papier, elengi ya Congo. Glody Diasiga, la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est dans Marcadet, Poissonnier. Bandaka Komata, Netsozo ya Château Rouge. Pour Yango, Awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka Komata, en face, il y a un magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awa toza ezaka wana sala rapide nazo zela yo franco na bango tani fai et loko le kilibumu ezate nazo zela yo à tout à l'heure. Manigol. Bonjour. Bonjour. Manigol. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il y a des gens on a souvent pas si ranké. Est-ce que nous, yaka, miloko, awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros, et en détail, exotique, awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est, awa, puis na bise ça na sebo ni kabisiti. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça aussi, même carton moko. Doté ka na menga gros. Donc, prix au les awa, rien à dire. Donc, écart à moulaï, ce doté ka bloc en gros, ka bloc à bien, il y a bio. Tina yawa, na même ça bon on a pas ya. Au salaire nana komakaka awa nazanga mumiri. Awa te Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh, Ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya pembe. Oya pembe. Bongo Pondu ya Kim. Pondu oya Kim. Siboul na 5 €. Omana. Fonatika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €, bite écoute 2 €, fumbwa, carton fumbwa, na 10 €. Oh, c'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. donc ça 4 Marcadet, Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market.
Comment la drapeau ya Congo RDC et l'autre ma casse. Bon, ça vous donne à mon niveau. Vida, qui s'en guinde. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit, ça va. Nayaka, donc, la côte ya Congo. Congo faut que le bosso, tu lui as mis l'eau comme Moka na biso moko. Et puis, tu as dit drapeau du Banda. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Ya maya Congo. Outi ba province, outi ba mboka mususu. Boya pour s'approvisionner, pour ba prix. Yango. Alors, mesdames et messieurs, quand les bino, to ou pas animateur, to côté si qu'on a ba artiste et musicien, bateau ba embaka. Loembo tala fa bougas babi maestro. Alors la katakin sur ça il faut tous voir ça va bien. Toza ana bébé Bouchou. Bino boyo ki na ba album ndenge ya papoli ya embi a titre na eme clip tilelo bimarate. Ngana za songi.com balobi Martin invité sa fusée sur la likambo. Nazane awa clip bimarate pourquoi te retourne. Bonsoir. Bon bonsoir. Boni ki goïs mais bobiga oza be Bouchou. Bon ça Bouchou. Babi a comme fier bébé Bouchou. Nayebi ke la rola sa voiture na yo donc balobi karakana telra jeune lokola e aza jeune ozo bunda na musique na biso ya Congo ya mboka na biso mais abani musique ne pena kalate mais a présenter pena loka mo mamba et ça ra moi danze ponga na songi denga linga kaka popese pe mbote popese zo mbote nga na benga ke Bouchou openga ye nani Bouchou quoi. Bonsoir Bouchou. Parce que mbote donc moni si on nebo to na répétition to répéter. On appelle ça sur la ligne de mbote Sephora bialou c'est ya ba Sephora. On sur la ligne de Jenny Mango ba Deborah Fula. Donc voilà quoi bon séjour à Kinshasa Deborah Fula de moi. Et donc to répéter des alaka donc yo mon comment nani comment au boaki d'abord Deborah Fula. Bon c'est bon toko tapena moi ma solo moko salara moi bien bon ezala batu misusu donc bamelaka na baope bato balar na baniveau ya poto mais totangaka bakombo te ata baye bon problème eza te nga na olobaka ke oza artiste émission oyo lelo fois bugaz apesi o chance mais chance yango c'est comme si moi ignorance ezali osali titre na yo mais ti lelo clip ezalaka te pourquoi moko deya clip elekaki nemai des champs comme auparavant eleka déjà jour et nuit deyaka mingi te mokili ebaluka maestro abisenga Bouchou omoni yo tokanga bango na suka biso tokanga bango kaka kachi na suka na bandeli na suka kaka na suka c'est-à-dire eloko de bato baoyoka eleka déjà maestro abaki totika bango Bouchou na suka abaki kwa Ligue des Stars maestro faiseur des stars on comprend abi be Bouchou des stars makasi on comprend et puis yo balobi banda ba pesa oka okoma loenye tala basi ebele ba répétition moins mais bité soko mema Kinshasa na mapeka pour faire ça répétition mon ngaka donc alinga boulot ngongo na ngane makam comprendre cop na ngaya musique na cop susté na no beta bale makasi na tika na sa musique donc et la biga musique ça là no mwelo mo ba pas senti pena ke bonsoir car et comme on est Bouchou bonsoir Bouchou ça là mwelo mo ba senti ozali bonsoir Bouchou parce que ma kelelo non et ça est le côté aux artistes non ma nga Bouchou yeah beba maestro yeah nga Bouchou benelo tona diona nga monde za boy dans la répétition on t'attend m'entendre ozinga ka kunesa bien voilà merci à trop na Francis Way FBS balobi bato bala na biso quel les a tellement voilà donc tona mataka kuna na pesa ngo makambo kuna zongo na quel les ali mais toi quand na répétition et c'est l'autre bato ba comprendre na biso ngasko na lo babwe clip eza quand boti le lo bato ba ozela ngo eza quand sikone na kanga ba kacha koka nga mesa ko kanga ba kacha koka moni oikacha likoka soit kanga no sengo biloko eso c'est nga mai oyele mai eso yela nga hélicoptère fo hélicoptère po kacha koka fonga mangate ngana muda kacha koka na beta ba ngona na maweza na kanga ba kacha koka so ba zo jour et nuit donc bino ensemble na cette guerre d'esprit zali ba kacha koka ba maweza et biso beta ba adversaire o beta ba adversaire ndeti nani biso to beta ba okasa to Congo mo biso to betia so ma par mesali et pesi makam et quand on va créer ce Congo catch mais on habite que baba est compétent on habite que baba est compétent on habite que
et concurrence loyale. Donc peut-être tout le monde a béni la Congo. Le but est que nous avons besoin finga batou. Parce que ça comme nous avons bien dans respecter bango ezaka ke. Faut respecter l'homme à son époque. Après Babouchou mais votre moyen là bango mais aux époques Babouchou. Donc on va passer dans temps. Babouchou va bien moins belé. Non c'est pas Babouchou va bien moins belé trop dans l'orchestre donc. D'abord on a félicité ko na nengo yemba ça la bien jeune lokola yo. En tout cas, oh bossé très bien. Dans la nengolinga musala nozobina. Donc anasi Nicolas azo rabiso sara moi danser donc merci à trop bébé Bouchou. Moi ni le va pour l'émission ba tout nyo so ba Hollanda. Le ba daka ke. Akoli na zuleleki. Na zuleleki, zeme comme dans 9 mois. Na zuleleki akoli. Alors merci à toi Nicolas. Donc tous on peut pas tout me souper ça la moi bien et ça la moi danser. Ciao. Alors mesdames et messieurs quand on est ici bino Martin invité sa fille par le but toujours nazana bina filé. Toroyo kaibisonyo so artiste oyo auti ko papola na album ya Fabregas biso tutoyebi. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Kimia. On senti pendant que ozana esengo moko boye ça par rapport à quoi? Non, on a boulot, tu répéter. On a la joie diga ndule biso linga ndule. Alors que Batunyo Sobala na 3W Elenga Congo TV balobi chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo au salé loro moko boye o batu bandimaka te oyembi chanson na yo très bien batu tout ba féliciter ba boki lo ba fleur tant nzembo yembaki ebeti danser yo moko santé comment? Ouais, ça l'a bien, ils ont fouillé à travail. Et on s'est dit que nous avons tant on peut si et ça l'a bien. Alors que Francis Way, FBS Hollanda, ce qui avant de démarrer ma ramso conseil la biso mwelo romoro et ça non danser ba tu pas confirmer Osaka. Ata mwana baba daliga mwana koka mwana kizengi mwana ngai koka ya bolingwa bébé ata la sala reta ya kotambola full boss c'est la moko la vite sala bébé simanga na lobako Fabrice Sanse kananga full boss le loto mbatikela le loko wana inspiration wana utaki apa komela ki obeyo moko muto komaki yango. Ah, ça bien affilé moi ça l'année depuis 2015. Pendant comment on allait même et puis mettre dans la Villa Nova mettre bagiso ezangaki yango ne pesi résultat na. Le lo ba tumisu ba lo ba ndenge sali au cartonné bo mona lobby pe au komi leader na ndenge na yo. Ki leadership ama mandame. Ama succès de l'homme susu. Ko dabe leader de l'homme susu. Ngana ça na so nzema na ngasa la succès. Et dans Zambalingi et puis maestro place na aller fongole langa motema tchaki bien énergie na yana mambango bo esa bongo koza la leader wana ya mamungu susi ya manzambe ba bien o maestro salela yo ata muke ba bien na ba bolamu na yo ata muke koloba eza ndenge ni biso déjà toloba ba bien matériel te o moni dango ya o benga full boss na uta na komona chez biso de na komi bongo na boulot dans la tête na loba na zana boye po ona nango batu ba nango be déjà o ma ko salinga ya munene eza a valoriser nga a longolinga musicien local a comme singa musicien international lelo partout ba yoka bina filé hein lelo partout moni lelo ba leader ebele ba confiance ya opesa pe ba master le roi ba biso ba nzemmo po ba biso to sala boulot bien bolani donc maestro apesinga valeur wana considération amour donc ma pesera merci bola mo salenga yango wana à part ba bien matériel na mona ba pays mususu po na mona ngote mamataka avion na futaka ni €1 donc nyoso na ba bola mu ya maestro lelo ba chéri nyoso ba koma avant balala bien ba belle ba sonere koma ata mwana zali kaka et ça la rondenge ni ngo penda ba chéri tout ba koma agité pour na nzembo wana et ça la nga bien so mutu loro nga iboye et sika ba maestro Fabregas bazali hein ba président Ferre bazali ba président Fallé ba papa Kofi ba papa JB ba papa Wora no ba kufite bazan mais mutu loro nga pe bo batu ba yoka nga ba pesa nga chance ba chama to ina ba yoka mutu loro nga donc et ça la nga et parce que ça la fier il y a manqué pas tout respect mais fier il y a boulot dans ça là et ça la bien ma casse
po bayoka eza tsaka te po bayoka yo na Congo kaka Congo kutu te kini kaka po bayoka yo eza mwa basi mais siko bina file asali bulo mobe ekatisi ba frontière comprends ekatisi ba frontière lelo bandeko na bino bozali na bango ensemble ti lelo ntango omonake bakenda baosala bulo olobaka nini nalobaka kaka basala bulo nde basalaka muna mutu chacun sa manière de voir des choses donc bango bamona bulo na bango na ndenge na bango biso mpe tokocontinue chemin est-ce que mo communication mpele bobengana ezalaka osolaka tout le temps boulot biso tobata trop boulot biso tobata tout koyemba osolaka te en tout cas biso tozoa reporte oyambaka bapele biso tobata boulot full boss biso tobata mingi boulot mo message moke mutu moko na Londres Francis Oué alela yo fort Francis Oué napesi yo mbote na part masa na ngai asalaka mission bien jeune mo humble napesi yo mbote esika ozali continuera kolinga ngai baconseil na bino esalaka bien mon message par rapport au toka bwana bato nyonso baolanda yo merci na bato nyonso bayambaki album na biso Kirsis l'album du groupe na bao bayambaki ata mwana baba moni lelo bato batumbola su bana baba te toka bwana na yango ata mwana moni jeune lokwa ngai boye nayembi bêtise te mais bato baaccepte nga mbala moko mpo nayaki na message moko boye en tout cas merci na bato wana nde bayambaki nga bacontinue koyamba ngai baconseil na bango esalanga toujours bien là napesi mbote na mpe na ngai héritier minimbu mais c'est HM et puis na bana nyonso matete précisément quartier général qui gêne na mongo napesi bango mbote Jamaïque namoni napesi mbote na boss de boss Fabou Santseka le boss américain Gigi Palmila Palmerin mbote la bango choisir Sita Yatolo Mama Nalea Mama Nakali napesi mbote na 1000K aza Milka Raoul na Ottawa napesi bambote ebele Elvina Lovel napesi bambote ebele na kitata isine ntango naboka ena linga ozwaka ngai tolati biso olobela te eza kaka bafaçon ya kopesa merci na kitata isine ya Bruxelles eza kaka façon ya kopesa merci amonaka biloko na ye ekomaki eza te ko biso oloba te nalati boye nalati boye te mpo nga mbongo osomba bilambo te full boss Naki Tata, merci. Et puis merci na maestro. Merci. Ouais, full boss yeo. Na Martin Engi vitesse faisait journaliste na bino. Pardon, na boss niveau nga jusqu'à Munda, juste boss. Y'a pas ça là pendant la ta propre na nga kin, y'a na Paris. Moi ça na Christian Munda. En États-Unis, il y a pas ça là pendant la ta bien na propre. Mon vieux Christian de Corne papa S, papa bio. Avec c'est bambote belé. Nicolas caméraman à propre yeo Nicolas na basi mbote na moni bena stabilité ya forme. Stabilité ya forme. Moi les États-Unis deux fois na basi mbote et puis masa na Dario Matekila na state. Masa na merveille Sebelas na state. Balege belé. Ouais, merci à trop toi la répétition. Et ça la moi bien en antique pour qu'il répète donc full boss. Meme kombo yanga na nute. Mala lisanga na nute. Mala pekisi batu baboyaka batu. Boboyaka te. Donc problème full boss. Alors mesdames et messieurs, Francis Oué FBS boss de boss nga na confirmé yo balobi telaka elenge Congo TV chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo donc Martin Engi kotaka Fabrigas Weranson Jibem Piala kabose batu tout nazana pona kosala boulot balobi ozui wapi vitesse à fusée Nicolas Tokoba Sekoba merci à vous. Mesdames et messieurs, voilà quand on est Sabino, tous au côté à côté, pour nos artistes et musiciens, il y a Fabrigas Balobi, tous à la répétition, toi on a choisi, il faut tous en moutonio, ONZembaka, tout confirmé partout dans le monde, dans un agis clair, Aza Awang. Bonsoir. Bonsoir, Nénigo. Ouais, bien, Moutunanga et Tongo. Depuis Savanana. Ouais, yo ebi bama solo neto banda. Donc quand on s'est là, le roi pose na pire Mutuna yo, ngana bandana osala mo loko mo batu ba sentir pena kena na yo. Tangweta nate, putwe ubela, pona la kaka, pemena Serge Kachila, pona la kaka, pemena bebe nangai, pemena bebe nangai. Chapeau moulili. Nazwaka bakalo fele, tangweta nate, luya,
luya luya kutala luya Evariste nzamba visaye dudu tunga yaya wapi donaka ninda na Luanda te akoma na Paris wapi donaka ninda na Paris Ive Mbuyulu chef yeme yesale batu kiama Batunia Soalanda donc juste clair yo oza muto bandama solo kala avant ba te belé baya na kati ya groupe oyo mais c'est comme si ba komo chomwa côté talaka ba bi bébé butchoye moi ba train la bino ba komo ikolongolo ko chomu panzi teza onde ngona te eza ndenge ni yande ngona te moni eza logo na Bible mutunyosu a préféré vexer linga makasi comprendre c'est la famille babina filé ba buchu batu contenu na l'album ya cursus kinze monanga parce que mo panza ngandeni et sali danze est-ce que yebi kaka te moni toza ba ndeko eza da famille na ba maman nanga na kutana na trop vraiment te mais na kutana na ba buchu ba materazi babina filé ba chef na biso kusito kutana presque trop chaque jour donc ba commander la famille nanga donc on a la polémique ya bino ba journaliste mutulanga etongo alors que sentiment nini oyo sentir lelo tombo kompe belé na Villanova bo kombe belé bo beta bo bosser et ça la bino ndenge nini par rapport à boke c'est misusu et ça nga bien makasi to kombe belé mais eza yango te no kanisa muna mudana par na yasa laka on est du temps benga liboso na kité na liko podium OK donc on a quitté pour et bien rejoindre yo parce que aujourd'hui temps ya koya otala biso bandeko na yo donc voilà so za bana Villanova to bosser vraiment mon nom de presse comme mais to travailler kaka c'est ça mon message par rapport à Batunyo Sobala ndo siko na 3W Elenga Congo TV balobi Francis Way FBS boss de boss. Bon, on a pesi tout, il y a Lenga Congo, Lenga Congo, la pesi Bangombote, ainsi que la pesi aussi Yannick Makangila, mon master Yannick Makangila, la duna on a chapeau nae, la pesi Yannick Makangila, la pesi Donaka Ninda Temprova en direct de Paris, la pesi Stormy Boy Foulé, pesi Stormy Boy Foulé, pesi Mbote, la pesi tout bana Paris, tout balinga light music, tout balinga Villanova, tout nyoso ba consommer un cursus l'album du groupe, ba pesi abiso chance, ba yo ka banzembo et ça la bien. Merci à trop tous au mois tamuke pour toi la répétition et ça la moi bien yo za mutu na ngai tongo banakala masala ngamoko depuis na leli makasi. C'est fort mesdames et messieurs voilà que tous au pebilo msou et ça la bien donc ciao. Ciao. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.